Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongi na mboka en provenance ya Turquie après séjour na ye na ba pays Europe wapa tambolaki na bamboka ebele. 6 semaines ezali délai premier ministre apesi ministre économie nationale pour baluka solution pe moyen ya kokitisa ba produit ya première nécessité na marché. Coalition Lamuka a confirmé marche pacifique naye le 15 septembre oyo Dio Martin Fayulu pe Adolphe Muzitu batalisi ke si manabango ko déposer lettre ya ko informer ba autorité ya ville bango ba ju réponse te donc la kisi ke bango marche na bango ezali bongo confirmer ba détail ya ba élément nyonso tout de suite na édition na biso ya lelo on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote édition ya lelo bandi tikato fongola yango na sango oyo sima ya plus de 2 semaines na étranger chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongaki na capitale congolaise jeudi 9 septembre awa tozongeli parcours na ye na ba pays Europe nini asalaki lokola activité na image fait commentaire koyo. Président de la République ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa mokolo ya jeudi en provenance d'Ankara na Turquie wapi azwaki tête à tête na homologue na ye turc Recep Tayyip ba échange entre les deux chefs d'État et portaki sur coopération bilatérale pe ba relation entre Turquie na Afrique balobelaki lisusu volonté commune ya ko booster ba échange commerciaux entre Ankara pe Kinshasa na objectif ya ko atteindre volume d'échange, il y a 250 millions de dollars au moyen terme. Rencontre yango élargie na ba ministre pe ba homme d'affaires il y a 2 pays et aboutir na signature il y a 3 accords bénéfiques pour la RDC Turquie. Na matière ya protection et d'investissement pe na non double imposition pe lutte contre fraude fiscale les sources na matière ya tourisme. Président ya Turquie a déclaré qu'il liboso ba pandisango ke basola ki pe na chef de l'État Félix Tshisekedi na Itali bongo préparatif il y a 3e sommet partenariat Turc-Afrique. Oyo azali ko compter ko sala na Union africaine pe ba partenaire stratégique. Dîner moko ezalaki partagé par les 2 couples présidentiels. Yango de clôtura qui séjour ya chef de l'État congolais na Ankara. Yango ya ko s'envoler pour na Istanbul. Wapi accordaki mercredi série d'audience na plusieurs hommes d'affaires turcs potentiels investisseurs. Pe ba futur partenaire économique ya RDC. Beaucoup tanyango ezalaki bongo na cadre ya souci ya président Félix Tshisekedi ya ko batu partenariat gagnant-gagnant ya ko créer ba emploi pe ko projeter ba transfert ya technologie. Ba entrepreneur turc na ba différents domaines pe ba activités notamment agroalimentaire, PTD, les sous-mines na énergie verte ba sola ki pe ba lobby ke bazali prêt ya ko investir na République démocratique du Congo. Tobo sanate que tournée européen et chef de l'État et bandaki na Allemagne puis à s'entretenaki na Angela Merkel pe lisu soazwa qui part na 4e édition ya sommet Compact 8 Africa. Félix Tshisekedi a participé qui pe na bassise ya double qualité na ye ya président ya RDC président en exercice Union africaine. En se rendant qui ensuite na Rome pe Italie wapi échangé qui pendant plus d'une heure le président italien homologue naye Sergio Mattarella autour de la relation bilatérale entre Kinshasa et Rome. Les 2 chefs d'État basola qui n'occasion ba condamné qui assassinat na est ya ambassadeur italien Luca Attanasio pe balobaki ke esengeli bakende liboso pe RDC na Italie ezala toujours ensemble pour na kotonga pe ba relation o ezali bongo ko sunga les 2 pays. Président Félix Tshisekedi a saisi qui occasion pour na commettre en exergue énorme potentiel ya continent africain pe matière et investissement mingi République démocratique du Congo. Tokoli que séjour ya président ya RDC na bamboka o Europe et comme ba partenaire pe ba investisseur na RDC pour na kopesa emploi
pe ko développer économie nationale ya mboka na biso. Affaire oyo etikali à suivre chef de l'État zongi Kinshasa wapi aye toujours ko continuer mosala Kinshasa et l'équipe partout. Dans le dossier, il y a un produit surgelé. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a pesi ndingisa na gouvernement na ye ba inondé marché na ba pour na baisse effective ya ba prix na marché na biso pe ko luka ndenge nini ba na mboka ba ko lia pe ba sepela. Zo image fait commentaire. Question relative na baisse ya ba prix ya ba produits surgelés et l'Obama qui jeudi 9 septembre lors ya réunion moko ya comité de conjoncture économique où esalemaki na primature à la ville province à Kinshasa. Au cours ya ba échange ba disposition ezomaki pour na koma na baisse effective ya ba prix ndenge ministre d'État au plan alobelaki yango. Il faut qu'on signale le sous que comité yango sous le leadership ya premier ministre c'est penché qui précisément sur la question et va surgeler. À propos, Premier ministre a fait une instruction claire. On a cause de disposition d'ici 6 semaines au maximum. Il y a inondé le marché de matières de première nécessité. Mingi ba produits surgelés ndenge ba yokanaki wuta na conseil de ministre. Ministre économie azalaki instruit à cause de disposition en matière pour na permettre également accès na ba marché d'importation na importateurs congolais pour na kosala ke ba prix wana ezala abordable pe biloko wana et ya ebele, c'est-à-dire que gouvernement eko soutenir ba importateurs congolais pour bango moko ba ya na biloko ya côté kapo ba moni ke mauvaise foi ezali makasi na ngambu ya ba opérateur économique ya mboka na biso. Tout rappeler que le gouvernement, à travers le ministre de l'économie, puis l'opérateur économique qui a secteur et va produits surgelés, a trouvé qu'un accord moko le mois d'août dernier pour la baisse de prix et va produits surgelés. Car si vous t'attendez à temps pio di moko et quitter le marché, au contraire, biloko ezali toujours comme ta population ezali comme tout na mokolo nini biloko ekokita pe mesure oyo ekokoma effective na mboka na biso na boye. Premier ministre abeti loboko na mesa mpona kosenga ke nyonso esalema pour que mesure oyo ekota en application. Peuple azali kotalela bino pe azali komona bino. Affaire oyo etikali à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Tout ce qu'il a toujours na sujet à baisse y a ba produits surgelés population quinoise au bazali toujours cause la mokano o ekot en vigueur bazanga ki akolobate bazali awa na micro ya Peggy Ilunga. Na idéal oya zui que après ça ba bailleur de fonds na biso mbongo pour ba meka ko importer ba biloko ezali la première nécessité na ba vivre fait pour na ngana saluer idée wana parce que nazomona ba étranger oyo bazo sala biloko wana o bazo ko importer biloko wana balingi congolais te ye lokola za congolais alingi mboka na ye ngana saluer yango parce que za idée moko malamu po bango bazo kitsa te balingi a tenir n'échec. Or na souci biso to nango il faut mboko ya tambusa ngo to zo deuxième mandat bat balia bien ba vivre bien batanga bien. Tout ce temps, nous avons eu mbongo, biloko kita, mais kita kate. Alors, raisonnement, on a raisonné, après ça mbongo, na bana ya mboka, ba kende ba soba biloko ya, on est tous d'accord. Mais ce qui est réellement que, ba commerçant, ba kita biloko lingasi mate, mais il est au yaji, après ça mbongo, na bana ya mboka, ba kende soba biloko, et après kita, na sepeli nango. Parce que tout la vérité, mboka ezaka mboka biso surtout. Ko kita biloko, ba commerçant ba kita, ezaka mbongo ya nani? Et ça va bon, il y a commerçant. Donc, il fonction de quoi? Déjà, mais image, on le ballon qui a un bon opérateur économique qui appelle ça, commerçant congolais, qui ne sont pas biloko, en tout cas, un coup de chapeau, mais dans la chaîne, en tout cas, dans le bas, c'est Zaleli. Mais pourquoi le bas côté pouvoir, dans le bas, Zaleli. Mais l'initiative aujourd'hui, dans le bas Molaye, à côté de nous, un commerçant, bon, à Tambousango, partout, voyager dans le bas, bon. Ponanga likambo wana mokonzi ya mboka abimisi likanisi wana atake nga mwana mboka na sepeli makasi pe na pesi mokonzi ya mboka longonya soka ako continuer na biso boye papa akopambola esika azali pe papa na biso apesaki biso ya toyebisaki ye mokolo wana papa abandaki complete seulement
tobalaki koyembela ye mokolo wana papa lobaki les peuples d'abord soki papa abimisi likanisi wana nzambe na likolo nzambe na biso akobenisha nzambe na biso apambola ye mbala na mbala ebele. Non, quand on a vu, franchement, l'autre nous est là, parce que tout le monde est le peuple d'abord, oh papa, les tiens, les pères. Parce que tout le monde a un slogan. Parce que l'histoire salaki, ceux qui, madame, on a vu les lots, a monté l'histoire salaki pendant 36 ans ou 37 ans, et nous allons à 20. Les Chinois, comme si Congo, nous disons qu'on a bango. Un Congolais sont en Congo, aujourd'hui on a 1000 francs congolais, autre a 5000 francs congolais, mais qui peut pas aller. Bon, l'initiative est en tout cas on a pensé et sur mon cas sur le cas. Congolais, il faut agir dans le Mboka. Tant qu'on fait jouer le Mboka, mais mon zanine, ils ont raté surtout dans même l'été. Mais tant on parle de social, tout là bien. Le coup là a dimi, tout a s'épeli pour soutenir les commerçants dans biso. Bah on va petit commerçant dans biso bah on peut un jour plus grand commerçant en tout cas il est zuwana et après ma kasi hein donc plus pénable et sur ma kasi à koleka na kati ya biso ba congolais à lobby bon ils ont pu réaliser parce qu'à lobby dans un mois bien dans quelques peu de temps tu relia biloko où il y a des exportateurs congolais bah tous pour tout bande ya mboka pays awa. Tolobaki on est bandeli coalition la Muka ba confirmé marche na bango ya le 15 septembre dio ya Martin Fayulu pe Adolphe Muzitu ba talisi ke ba kozana balabala po na kosenga dépolitisation ya CENI pe koluka consensus na o etali bongo maponami ya 2023 bolanda image pe commentaire. Coalition et opposition la Muka a informé qu'il y a un gouverneur de ville à Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, n'a été l'organisation de marche pacifique n'a prévu le 15 septembre prochain dans la capitale de la République démocratique du Congo. Na boendenge ezali kotali sama clairement na correspondance où ezali bongo signé le 9 septembre où est comme la qui presse congolaise mokolo ya lelo vendredi. Bango ba informé qu'il y a une lettre wana le 2 septembre 2021. Ba parti politique respectif nouvelle élan PSD bango nyonso mibale ba membre ya coalition la Muka ba saisissa qui peut ba informer qui conformément à article 26 ya constitution organisation ya marche moko pacifique o ekosala mabongo le 15 septembre 2021 ndenge correspondance yango o ezalaki signé na monsieur Blanchard Mongo Bape de Vos Kitoko secrétaire ya nouvelle élan pe secrétaire ya SID o ba komela ki bongo gouverneur ya ville ya Kinshasa na boye la Muka atalisi ki a constaté prise ya acte ya organisation ya marche yango après dépassement ya délai ya réponse ya autorité ya ville ya Kinshasa na boye batalisaki ke lettre wana batindaki yango wuta le 2 septembre 2021 pe ba constater que le dépassement ya délai salami par conséquent bango pe ba comprendre que gouverneur aza d'accord na marche na bango yango nde ba remercier ye ndenge la Muka elobaki na communiqué yango. Faut qu'on rappelle awa que coalition la Muka a organisé marche pour na koloba non na politisation ya commission électorale nationale indépendante pe lisusu koluka consensus na o etali bongo maponami o ekosame na 2023 et salema ezala ya kimia pe ezala sans tricherie ndenge bango balobaki que 2023 élection ou rien ba côté les méda glissement nyonso pe balingi que ba acteur politique ba vanda ba sola lulenge ni kokena maponami pour que population na biso ezala malamu donc affaire o et tikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Tokenanga mosusu na armée congolaise 824 paracommando bauti kosili sa formation na bango pona ko renforcer armée et c'est la makine ndenge nini Nathan Siata pona ba détail.
Ezalaki journée spéciale pour le centre d'entraînement ya troupe parachutiste ya ba commando oyo bauti ko dévoiler secret ya première étape consacrée na ba démonstration ya mabele. Eza bongo après 18 mois ya formation na base Lumwe grâce ya volonté ya commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi à l'armée congolaise, armée modernisée apte ya ko faire face na ba éventualité nyonso. Oyo nde eza preuve oyo ezolakisa ke mosala ezosala kitoko na armée pour renforcer ma pinga ya RDC. Aïe 824 cadres constitués na premier bataillon ya ba parachutiste commando oyo ba maîtriser ba matière nyonso oyo ba uti kozwa pendant 18 mois à travers ba démonstration ya ndenge na ndenge oyo ezo prouver que baza capable ya ko franchir le cap. Deuxième étape oyo etikali ko franchir et kozala bongo consacré na ba démonstration ya vol. 824 éléments bazala qui formé na ba instructeur congolais oyo ezala ki bongo Colonel Del Esiko Monga Tony. Boende ezalaka force na armée congolaise, mosala ezosala kitoko, Kinshasa et l'équipe partout. Voilà ma méthode, je me concentrer la personne qui me bloque. Si ton message yango pour bana bazonga classe malamu pe basala ba pourcentage ya kitoko pe parents au dépenser mingité pendant rentrée scolaire oyo kimambangu somela bana na yo kaye yao pe stylo simba yango ezali côté kama partout pour ezali produit ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pe na ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Les Lomoki ont célébré journée mondiale de prévention de suicide pour nani ko prévenir suicide. Pourquoi batu ba se suicidaka et puis ba conséquences na yango ezali nini zo image pe commentaire.
Le 10 septembre à chaque année, Mokili célèbre la journée mondiale de prévention du suicide. L'échelle mondiale, Bazako estime que le suicide moko esalemaka chaque 40 secondes peut ba tentative néango toutes les 3 secondes. Yango ezali ko correspondre na ba millions de suicides chaque année peut ba millions de vies perdues. Chiffre yango ezali criel mais ezali bon ensemble de personnes tuées par les guerres, par les catastrophes naturelles. Ce qu'il faut que bakisa total ya entourage direct ya ba personnes suicidées. Tokoki ko koma lelo on a 10 millions de personnes endeuillées suite ya ba suicide. Journée à 10 septembre ezali ko viser sensibilisation à grand public peu ampleur nango si ba problème ko informer bango sur ba action pour prévenir le suicide. En 2020, Mokili célébra qui 18e édition et la journée Oyo. To rappeler que l'Association internationale pour la prévention du suicide Oyo l'origine une journée en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle considéra qu'il suicide le coup de problème de santé publique énorme en grande partie évitable. Les lots origine près de la moitié ya batunyo so bakufa na violence topé na suicide. Actuellement, tous allez compter près d'1 million de décès annuels dus au suicide. Pe coût économique ya chiffre yango et comme ya ba milliards de dollars. Ba association ebele bazali côté mais la prévention ya suicide. Peu ba nombreuses ONG ba site internet ezali kolobela likambo etali suicide kasi eloko ya koyeba ezali ke il faut ko batela ba proche na biso surtout ko batela bango contre ba mauvais souvenirs ko luka ndenge nini kozalaka toujours na esengo pour vie ezalaka toujours na ba problème tende kotinda moto a se suicider problème ya makasi pona moto ezalaka te nyonso ezalaka na solution soki kaka bandi na kondima likambo wana pe se concentrer pour na kolukela yango solution okomona ke solution ezalaki kaka pembeni na yo ko se suicider ezali penza solution te parce que okokata vie na yo okotika nyonso pe ozali lâche moto a se suicidaka azali lâche quel que soit le problème nzela moko ya kobimela ezalaka toujours pour que moto akende liboso po yeba ke il faut komilinga pe kozala confiance na yo moko soki ozali na confiance na yo moko pe na nzambe osambelaka nyonso ya malamu ekoki kokoma malgré batemps pe bacirconstance donc likambo oyo ekomela kaka yo moko ekomela moto te na mokili ezalaka te bato mosusu ekomela bango pe base releva donc ezali lisusu possible que yo pe ose relever longola idée ya suicide luka solution mindimela yo moko pe travailler sur eloko ozali koluka suka okozwa yango donc éviter suicide po ezali malamu te ezali pe lisumu makasi surtout pona ba croyant ozondima ke ezali malamu te kokata vie na yo. Donc na cadre ya journée à lelo esengeli ko veiller les uns sur les autres pe yo moko veiller sur vie na yo po ezali très important, la vie est sacrée. Kinshasa et l'équipe partout. Le comportement ya bato babala kana ba faire part et intéresser biso, c'est-à-dire kalingi ko bala a komi mikanda ke ko pesa na bato lo abandi ko kongola lokola kaka ezala kinyongo. Est-ce que comportement wana ezala kama beto malamu lelo to kitaki sur terrain population alobaki na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mobende. Faire peur eza parmi ba moyens oyo koki ko informer famille bami to pe baninga na ya musala pona ko prévenir bango événement ozanango ekoki kozala naissance, baptême, mariage, fiançailles, ordination, première communion, confirmation, liwa pe autres. Kasina kalabat bandai ko sala ngo mingi na nzela ya mokanda donc c'est-à-dire à rédiger lettre pe atindela ngo ba connaissance na ye kasi loko la technologie échangea batu ba koma ko sala ngo ata na nzela ya téléphone kasi ya kokamo ezake batu mingi ba komisa faire part loko la droit à participation ya mutu o fois ya ko assister na événement to pe manifestation azanango faire part et kuma loko la obligation azotinda lettre et faire part a commis déjà montant na date limite ya ko remettre mbongo pe abakisi na date ya manifestation yango bato ebele bakoma ko se sentir gêné soka apesi faire part te azomona kutu na soni ya koyata na fête yango biso magazine KNB News to kitsaki micro na terrain pe to tunaki na population kinoise soki comportement ya bato o soki alingi organiser fête na ye
akopesa bato faire part soki ezalaka malamu. Tant que ça fait, il faut déjà organiser. Vous allez na mbongo na mono premièrement, vous allez na mbongo na et bah faire pas on est à sima. Ça te que ça au PC toujours faire pas. Au PC faire pas au télé date limite en plus au comment déranger na ba téléphone. Bon ça bien té. Donc au déranger d'autres pas selon aïe dans le baki ils ont mabé. Ils ont mabé oui, ils ont mabé. Oh, ils ont volontaire mutu soit il a fait sinon au même le cadeau. Ce que les gens ont participer à la fête, sinon on repère ça dans la propre volonté. Donc, ils ont ma bé. Bon, de ma part, vraiment, ils ont bien été. Le temps où on a organisé le soit mariage, bien fait anniversaire, on a déjà fait un bon ama déjà. Que on s'est faire part, comme on sait que bien à mutuelle, nous sommes le wanyongo. C'est pas, ils ont tout bien, ils ont moins cala, faut pas que ça la rende sous. La propreté personne. Je mona mutu pe ko Japon na soni o be mo mala pas juté ale mu benga benga eza bien te so le na yo ni préparer mo so mo esimbi o sali so mo ni ke capacité za te tika na yo le ki na ngo esili o le ko déranger bango comme le wa nyongo mo te ndenge nini datel nyeko ka non là comme ba dérangement inutile eza ko senga ha bona bato ba sa le ko na bo tika ngo so ba ndeko na bo tika bo sala ngo suite so mo ni ko kokite ko sala te so mo ni ko koki o sa le ko na yo. Bon, faire pas wana ne basengela kawana basengela ande mabe. Faire pas wana bakoma ko sengela honde na ndenga lokoso. Ba faire pas wana ba banda ko pesa wana tanga kala mutoyo. O motema nzambe tutisiye. Soko ko senge faire pas wana akole bana munoko. Eza lokola te ko pesa invitation atena dati o fixer o date wana o pesa ngango ezala bongo te biso te yebela ngana tanga kala ezala bongo te na tanga kala ezalaka okoleba munoko soki omoni yango te bosunganga na mwa likambo na ngina sala boye moto na so motema ne etikisami nde kozala na susi ya kopesa mpo na faire part wana kaya ya turo nde ekoma nde ya lokoso bakoma kosenga osiko lokola libala wana nde moto wana nde moto asileke asalela libala wana libala eza makasa yo moko eza makasa bato te wana eza kimobola pena yo osala fete na yo esengo na yo moko bonheur na yo ali bato mosusu bakotize mpo na yo mpo na nini vraimen ezalaka te yo moko ntango ozosala fete izwa responsabilité na yo moko de A à Z moto mosusu ekontribue mpo na nini eyaki mobola pena kimobola nga vraimen na boye yango ngai moko nde naza mpona nazwaka faire pas mutu wana akoma koderange biso lokwa nyongo tokatala mbongo na biso mbongo topesa me tokende feti wana tomeyata ji ya pambo te me topesa mbongo a faire pas tolia eloko te mosikoyo wana elingi oloba nini ya moi bilengi na mwasi na ya libala makambo nyonso me biso tolia eloko te me topesa ye faire pas ayeba biso na faire pas na te soko osala feti na okokisa maleme okokisa makambo na otiki so ekomi na suka monke esimba te famille na yo ezali batio maboko se famille ate mais senga ko senga pa batu nyonso te senga na comme ça la faire pas lokola invitation mo bo sala kabeli batu na data suka ba pesa ezala ate tolobi te ke kopesa faire part na ba connaissance na yo eza mabe kasi exigence wana pe comportement wana ekoma habitude ya batu ebele nde eza mabe makasi vaut mieux écoute kozala clair kosenga mbongo ya contribution na ba relation na yo ke koleka nzela ya faire part soki olingi organiser manifestation na elingi kolobaki yo oza capable ya kosala nyonso sikoyo soki olingi obala pe otindi ba faire part partout kasi moto moko te a réagir donc okoanile projet yango eza normal tan Kinshasa eleki partout. Tous éditions le Lona Sport wapi Linda Foot a reporté le lancement ya championnat oyo et linga qui est banda le 4 septembre yango ko banda bongo le 15 septembre Nathan Chata a pesipis d'état. Initialement prévu pour na samedi oyo 4 septembre 2021 coup d'envoi à championnat national de football ya République démocratique du Congo ezali bongo renvoyé mokolo ya mercredi 15 septembre au ezali koya. Comité de gestion ya Ligue nationale de football l'INAFOOT a annoncé décision oyo mokolo ya lobi jeudi à travers communiqué moko décision ya l'INAFOOT et talisike suite ya demande ya Fédération congolaise ya football association FECOFA ya ko repousser début ya 27e édition ya championnat congolais de football Ligue 1. Na correspondance oyo ezalaki na date ya le 2 septembre jeudi et l'équipe FECOFA a justifié demande par le fait que certains clubs
bazali nous en ordre te avec ba régularisation ya ba situation ya ba joueur na bango meli susu indisponibilité ya certaines infrastructures oyo ekoki ko sala ke makambo etambola kitoko to pe bale ebetama ndeti stade de martyr ya Pentecôte oyo ezali en plein réflexion terrain ya centre technique Koura Rampova oyo ezali ko bongisa mape quelques terrains na ba province oyo bazali ko sala na misala pona koyeba ndenge nini bakoyamba championnat oyo. Par ailleurs, instance oyo ya football ya République démocratique du Congo esengi na lina foot akota en contact na ba dirigeant ya ba club engagé na Ligue 1 pona ko accomplir ba formalité ya enregistrement ya ba joueur na bango na ba délai oyo ezali fixé na ba organisateur pona nyonso etambola malamu po ba boyi tangu championnat ekozonga o joueur oyo azali litigé a betaki match alors que makambo na esilité poto songa na ba problème oyo touti ko kutana nango awa te ya vita abetisaki joueur moko litigé oyo makambo na esilaki te pe esalaka ke ba kata vita quelques points donc ba bêtise wana nyonso fédération asengi na lina foot akota en contact na ba dirigeant nyonso ya ba club pe balandela makambo wana po ba buzoba wana ezonga lisusu te na saison oyo ezali ko banda Kinshasa et l'équipe partout. Na note sportive onde to silisi édition ya KNB News on azaki nesenga ko présenter les bino merci na fidélité pe confiance bozali ko continuer ko pesa biso partout dans le monde kasiti kana pesa merci une équipe technique pe rédactionnelle osaki mosala na bango na sima caméra tozaki bongo na Hervé Zaka régie et simamaki na Timothée Kaembe réalisation ezaki en attention tapé édition et Simbamaki na merveille Mobende toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimouke Mangala bino tokutani prochainement toujours na cadre ya ko servir bino pour informer bino ezaka defort na biso magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no